Aïdé TV. Et quand même, on a Rich Tempête, le manager, le grand réalisateur du moment. Pesibino tout bolinga biso boza coacher na ba internet na ba tablette na bino pona Holanda Aïdé TV mbote place bozwami partout au monde bozali kolanda biso. Et lelo tozali bongo sans plus tarder na entretien na maman na biso Philo Tungulu o azali mwasi ya oto bengi les grands combattants wa kufaki pona mboka oto bengaki héros national o bino so boyebi o na kasi to représenter te bino so boyebi to yambi na entretien na biso lelo puisque ndenge boyebi kobanda ndeko na biso Armand Tungulu akufa to komi déjà ki na 3e année to ko 3e année yango to yambi na occasion wana pe azali na ba oyo message ya kopesa na peuple congolais to na combattant nyonso azolanda biso na moment oyo. Et sans plus tarder, tu peux ça maman a vu son beauté. Beauté ma filo. Beauté papa Dona. Bonne santé. Santé Zabé à moi en Zambie. Oui, merci beaucoup. Balandia 3 fois WDTV rdc.com bazolando partout plus ba combattant baza Rolanda yo, eza chaîne na yo, eza chaîne na biso, eza chaîne na bango. Alors Tony Toyeba 3 ans après mort ya ndeko na biso le grand combattant héros national Armand Tungulu. Boni yo santé na bana sikoyo. Situation est évoluée ndenge nini. Merci. Liboso ko bana pesa na mbote na pesi mbote na bato nyonso baza kolanda biso pe na pesi mbote na bandeko boyambi biso na Aïdé TV. Nzaba pambola bino po tokutani ni susu ça fait longtemps. Na pesi mbote na diaspora mobimba ba combattant bato nyonso bazo bundela Congo na pesi bango mbote na kombo na Yesu Kristo. Merci beaucoup maman Armand Tungulu. Bongo bana sikoyo ba nayebi keza passe pour bosana est-ce que batuna ka toujours papa bien baza ba mesani sikoyo na situation ya papa. Pour na bana bon batuna kana bango mais pas tout le temps hein. So il likambo moko batuna bon ba kongo mesa moke na Nzambe. Mais bazali bien. Merci beaucoup. Bongo na ba combattant biso batuto mesana yiko za toujours na ndeko Armand Tungulu partout na kata Belgique to partout dans le monde. Est-ce que de temps en temps na bandeko musu ba deka pona opesa tabana mbote to lisungi to na ba téléphone ko benga est-ce que comment vous expliquer bandeko bazolanda yo? Pona ba combattant tozali bien na ba combattant. Misusu babengaka, misusu pe babengaka te, mais nayebi que tous allez ensemble. Merci beaucoup. Bon maman, maman Philo, na kanisa année passée tout le monde qui tout ça qui messe à Armand Tungulu action de grâce. Je crois après on tokutana ibsonyo sona ba combattant ndenge to mesana chaque année partout en Angleterre, en France, en Allemagne, partout to yaka tokutana ka. Bon cette fois-ci na évité vous l'engagez quelque chose dans le sens où on bande ko ba combattant à Belgique ba l'engagez quelque chose dans le sens où on a ou pas parce que tout le monde a on dirait moi affiche mo maintenant ne tamboli mingité que mes mo ezali alors message no pesa na bande ko to zo beng sa bande ko baya to comment vous expliquer na bande ko ba combattant o ba mesana ko ya ane nyoso pona ko sepela to ko kanisa molimo ya combattant na biso elo pendande na komeli na plateau na binonde yango wana. Eza mabete osala mesi ya Armand Tungulu 3 ans na yango yo tosala yango d'habitude tobenganaka tozaka na Belgique bato nyonso bayebi po Armand eza likambo kaka ya ngai mama Philo te eza likambo ya famille ya Armand te eza likambo ya moto nyonso mais kosala likambo ya Armand nga nazaka na Belgique soki moto alinga sala likambo ya Armand ako ko contacter ngai pe atuni ke naza napsana sala likambo boy olobi nini ezalaka pe bien ngala zaka na mboka oyo na vandi nazoyoka na bato ke bazosala mesi ya Armand Tungulu eza kosala mesi eza mabete mais ko benga pe ngai mama ya bana na ye o atika parce que na Armand ke na me atika na ngai ba Armand mibale na tika na bango jemima na Keren nazaka na jemima nazaka na Keren. Donc, si il y a papa na bango, bakoza bazotambola bayo kaka teke bazokabola bafiche papa na bango neti tozalaki lobi kotama tonge. So bamoni mbala moko ke bazokabola bafiche papa na bango wiki nga pe na yebi te.
et ça la quand même bien te faut ko benga penga ko tuna ngape ko yebisanga atana ko lobalange lo côté mais na yeba ke bazo salela ndeko na bango Maman Philo, to kana malam. Pour tout le monde au côté du biso na studio, je to kanisa ki oye ko confirmer au biso to monaki pour na o ils a prévu le 6 octobre ndi to monde ba affiche. Mais nous kanisa to la na koloba na yo, c'est comme si oyaki uniquement on dirait na kanda parce que le bien tout le monde na esengote. Donc oye pour na confirmer ya moteza yo yebi ya moto to yebi ya mo. So na bi na za esengona ko sa public. Na za esengote. Soki na lobby nazo kokosa bato nazo komikosa naza na esengo te nga na boti na mamba na mibale boyebi mokili mombe yebi so likambo ya matungulu naza na Belgique makambo ezosama na Belgique na États-Unis te na Canada peti ezosama na Afrique du Sud te ezosalama afona yoka babenganga bayebisanga ezalaka bongo papa. Donc on yebite likambo ya ba fiche ya kotambola déjà. Na yo kinde ba bengi nga la petite sœur na ngaze bisanga ke yaya to moni bazo kabola ba fiche ya tonton Arama eza nini yebisanga. On a surtout kabola ngabi akabola ba fiche. O to moni bazo kabola ba fiche ya tonton Arama. Ile kelinga nde na yo kota na ordinateur na tala na moni ke bazo pesa ba nini ke si bazo sali atabino moko. Donc le 6 dans 10 jours, dans 6 semaines ou... Nazo yoka na pena mona elekeli ngai siko na minute o pona sani. Mais est-ce que mbula isalama na modèle yo yebaka ya mote tope kaka mbula nde yo yebaki te. Esalamaka to sala kango d'habitude to sala ango to benga na kasuki yo mto osepelo sali sango bengi nga mama. Olobi ke to sala pesa to sala likambo bwana ko boya te amaza pona ngamo te. Bon na sa isa mbulo o yebisi te. O yebiye pete. Te na moni bate na internet on na moni ke papa longo mutazo pesa message na internet ka zu bazu sal bona yebite so bazala banani azu sal boyena boy donc to solo la ka pourquoi pas ko benga ngapi ko yebisanga kena yoka na matoyi ya bato isali ngape pasi na za mutu amaza ka pona ngai ti États-Unis ba ko sala ngba ko po benga ngala musika to sa mesa matungulu yesa ngelo hotel amaza pona ngai mote aza pona mokili mobimba aza pona motutu akufa pona Congo amba kufa pona Congo akufa pona ngai te pona bana na ngai te akufa pona mboka ya Congo donc akufa na likambo moko boye donc nzambe muta permettre ki ya matungulu kufa na Congo. Donc kanda no makasi penza malgré au pesi biso yango yebisa bande ko bazolando osiliki pona nini eloko nyememe na EDTV o répéter yango ko lobi yango ba bande wala kanda papa dona ba yebisi ngai te na yoki yango na matoyi ya batu et pourtant bato basali yango ba sana numéro na nga to benga naka siko ba moni nini liboso na ngai po ba benga ngai te ba yebisa ngai te na yoko na matoyi ya batu même bala muso ba nga ba yebisa na semaine non si vous pouvez boleki na internet bolobi les muso ba ngai ko déranger te ba ko mitungisa te non ka bongo te papa toza quand même na poto ba imité pezala kana ngoto benga na batu na ngape ba santé ya bana bo pona ni ko yebisanga te ke mama Philo tento sala likambo boye. Mais mama Philo tango yo ki yango ba yebisi yo te ndengo lobi ya solo ozana raison ya osilika po azali quand même avant tout azali ki mobali na yo mais quelque part les campé bandeko bangi basala ezama bete ko kanisa molimo nde to sala yango mais pona ni obenga kite na ndengo mona ki ndeko tangi komboana alekaki na media pona ko expliquer pona ni zo téléphone te obenga ye oloba na ye par exemple mais na moni pourquoi vous contacter ngate aussi ko sala ki yango to sala ki yango te. Merci papa bango pe pona ni ba benga ngate ba bisanga ke to sala messe ya matungulu parce que to benga naka mais peut-être baza embrouiller na ba démarche nous bazo préparer so na komi ko sala bongo c'est que bazo sala ngona ndengo mususu olingo lo bani par là bunde ke na lobi na sens nini ngai mutu nazo porter bana ya Arama pour le moment na lala kana bango na chambre na ngana lala kana jemi mana lala na terrain donc na lala kana de Arama na ndako na eza likambo ya papa na bango donc bako sala bango surprise mo bote to ke na nzela to monika kuna bo bazo prière Arama biso tozo leka to monika kuna bazo samba ya prière Arama non likambo sami na mboka na biso Belgique eza mabete bakosa ngata na États-Unis ta wapi partout bakosa ngata mabete mais obengi pe mutu yebisi pe ke na so sala likambo be sala pe bien et ça la vraiment bien po et ça la kambo ya mboka
bazokufa na makambo omoi mamba kombo ba ngala na perdre mana makambo na zakane sengo moko te na kata makambo et ça te so bo moni mutu er moko aubi a monalité na moment moko boyo kanisi neti a ça na combattre non ngala zakana kanda tilelo kana na ngesila ati na yebi ke Congo na biso ndenge za pour le moment ndeto vandi bona zo loba yango nzambe na likola zo yoka ngai Congo ça déjà libéré ngai filote mna libéré Congo mais nzambe likolo Jésus Christ muta libéré Congo o da loba na lobi ngam na zo loba yango mama filo zo loba Congo ça déjà libéré mokili momba bayebi ngai mama filote so na monani na eloko moko boyete ke na yete bolba ke mama filo mutu ayete parce que so ayete Congo ezali non na ça bana na cause pas empêchement moko boye na ça pena makampe na ko sala peta soupe bana ba ko tomber malade na le kaliboso te na ba yebisa bato nyonso ke bana ba malade mais cela n'empêche pas que ba informer na ko kipete na ko pe ko vanda pe likamo pe sami pe na yete mais na yoki et ça la rappelle bien. Merci beaucoup Ndeko Balandi Aïde TV. Je crois vous comprendre pourquoi maman à côté la bisoawa to yebagite ka à côté la bisoawa à côté la bisoawa azalaki ne sengote et sengela ki apesa sa message azalaki na yango. Je crois bien so Bolandi na lisali si alish tempête na Aïde TV. Alors maman Philo motuna asuka eloko nini mususu oyo moni olinga ko yebisa biso po côté bisoawa surprise to yebi ko linga habilité mais côté bisoawa mbala biso comme apena na kati ya studio na Aïde TV. Surtout quand c'est dans le cadre de préparer kaka makambo ya ndeko Arma comme d'habitude mais nzoka nde ozaki na kanda makasi biso pe to ebaki makambo on ndenge zate pe bandeko so balandi ndenge olobi je crois que koya no awa biso bazoto bengiote est-ce que ozali ka mususu ya suka o moni nga oloba olobite bon kwa likombola suka nena loba kaka to songa rami na maboko nzambi so tolobi foto zonga hapa nzambi parce que yende mokeli moi yende mtatani sakatongo yende mtabimsaka moi yende mtapesi ngai pe maona nazolo baboe poso na zonga maboko onete moyete na bimaki bomona kinga na tamboli ba marche ngai mama Philo na tamboli na moni porte moroti na tamboli ba marche belé awa na moni te mutu wazo la sanga porte ndela yango ponga mama Philo lobi na kena Congo na zongi kana maboko ya Yesu Kristo Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ, le vrai Jésus-Christ. Oh, nazolo ba mkwalelo. Nazana simana ye azali bosonga nazana simana ye ndem tola sanga nzela ya Congo. Donc na bata mité na kimité nazat non. Nazai pas mabete na zam na maboko ya Yesu Masia. Oyo apesi ngai pema o nazolo balelo. Merci beaucoup ma Philo to moni ne kala mingi tele mususu koma mote ila sengo mingi mais na ina to ma Philo sikoyo bandeko basi basali peut-être sima ya émission le musu ba kobenga yo sikoyo elo ne kopesa bandeko nyonso ya musika pour la journée o bandeko basi batie date yo osiliki est-ce que boyi date ngo ou bien message no tina bandeko basi basali loko wana parce que ba moni ko siliki o pesa message mais na suka pour message c'est que mbele bandeko le musu bandeko ali banda ba koya comme d'habitude yo oyesa ba oni parce que ozana kanda baya to bayate te papa donanga kolo bate baya obe baya te ba misu si ba bongisa ki batika na bango si ba bengana ki na ebité na ko pekisa te na mambarma ba ko ya na bango ba ye na bango mes ba sala ba ndenge ba sala ki ba programme na bango wana za pro misu te menga na eka ko lakisa ke avant ko sala likambo ba benga ka pe quand même muto azape na kati ya likambo ko yebisa yepe et ça la rappelle bien ma Philo na ko kanga batute ko yate non wana ko sala ngoti. Merci beaucoup ma Philo. Est-ce que vous avez un monoko no yo moko ko koma no pour opesa message ya yo nani atindi yo ya kasi papa na lamuki na lali na butu na lamuki na yo ki passe na bututi ngai mama Philo na lali te na yo ki passe na butu na tala bon internet bazo pesa ba nini ba papier ba nini sanga sako yebisanga et ça na passe na ze nemi ya nani pona ko benga ngai ko yebisanga ke tuzo sali kambo non na ze nemi ya mutu te na za pe na problème ya nani nga pa kana mbe na problème mutu te na saka la problème de akana mbe atika Congo po yesa yibi asali 9e jour o yiba 10e jour ko place azoya message na ngai ya suka na ngwana
Maintenant, natindi oyo na EDTV pour pesa message. Na yenga moko obengi nga pete, obanga te yo tum to bengi ngam na bengi yo. Yo bengi nga te, ngam na bengi do na bike na sa émission na bino. Voilà obanga te. Merci beaucoup bandeko balandi ya EDTV, place nyonso bozwami bandeko ba combattant boyoki message ya maman Philo Tungulu. Aza maman ya lingala pe bidili mingi te. Je crois ezamba liboso na studio na biso. Lokwa tozana pona ko informer, toza presse. Pourquoi jamais koboya boyambaye pour azali maman ya héros national au biso sotoyebi. Donc je pense que binoto bolandi message à maman na bandeko bazo organiser na ba nyonso ba sengela ikoya boyoki message à maman. Voilà tout le monde sur le baté. Donc pour la reçu que ça émission na biso à moins maman za ndika muso asuka sinon tout ce qui ça émission na biso. Vous allez comme asuka reçu que ça ou bien Teli ka bon souk sa kongo zaka libéré, non ça bino kongo za libéré. Merci beaucoup. Mais muto libéré on zaka Jésus-Christ de Nazareth. Merci beaucoup. Le vrai Jésus-Christ. Et yo kani maman. C'est ça, la petit message. Ndenge bande wa combattant ba kangeta. Toza toujours na combat. Merci. To le Mbappé te wa zo bunda côté so zo bunda bo bunda. Mais Yesu ka muto libéré Congo, c'est tout. Sur ce, je crois na ko remercier bandeko nyonso balanda biso pe o balinga kolanda biso na ndenge bolandi message ya maman. Merci mingi na équipe technique Mobimba. Merci mingi na Claude Tongo Kolo Bilili. Et merci mingi na El Benzema Oyo Binoso Boyebi Koda Mboka 0032. Et sans oublier les grands managers, les grands réalisateurs du moment. On peut pas soukanga Bengaka, Rich Tempête. Et merci mingi na ndenge bolanda biso encore une fois. Merci.